so eza mboka tata na yo so eza mboka mama no Chilombo lobi to yo lobi ba yakuza na lete bana tongo na lete sikona sali fona marché so c'est un peu okufa na kufi na rapo utilité vie zate na Congo mieux na biwa nous felite na biwa na mboka kwa bimisa bambwa na yo oyo kanaki ko bimisa bango biso be to mibali o meki biso bomaki déjà moko na lamuka siko to na souci totala makasi na biso na yo place ezali yo avec 118 voyages 100 millions de dollars américains utilisés la chaîne de dépenses budgétaires au sein de la présidence tolembi yo tobayele Chilombo koma moto moko koni kosala kokangaka ba photo selfie na ba président mosusu kokene koluka mikwa Yesu alakisa ba député Yesu apesi mikwa na ya alakisa ba député na kati assemblée na kati ya complexe scolaire Mboso pour dia kwangu ngane na kozala commandant IGF donc moko te ata mokena yoka kekira kwa IDPS awa tala so na yebi IDPS na kotinda bana di c'est le même jour na mouvement aken deux exemples député on a voté au sommet de Jupia $5,000 palissade mais gratuité yo tchelinga gratuité zo katanga mbongo na rab mbongo na ngamo on a to tia crédit ya ngamo yo zo katanga na rab na marché te. Éviter ceux qui c'est qu'ils comprennent l'essence de la marche. Ceux qui ont dit que tu lias à la biso bien, tu t'en as biso calme. Tu vas balabala au tête, tu vas marcher, tu vas mouiller. Rien ne va, mais c'est ce qui dit. Ceux qui ont dit à trichaka neba l'élection alors c'est l'élection moi paix et belleté pourquoi on va ça que belleté moi paix deux exemples député on a voté au sommet de Jupia $5,000 palissade mais gratuité yo tchelinga gratuité zo katanga mbongo na rab mbongo na ngamo on a to tia crédit ya ngamo yo zo katanga na rab na marché te aussi mais c'est quand bande élection bande ko sama na mboko yo ba contredire ngo kaka élection za la o abimité mais au juste zani ba ebisi mais c'est Chilombo dépolitiser seni pour ezaka to voter muto to voter to sentir que yo wana ndabini azwi mutu na kadima o asala na nini na présidence kuna atie biso na seni kadima akotanga mutu alimi na ir est-ce que atako to baluba bango baza sipe na kadima to voter pena mutu kadima bimisi pena appuyer jamais donc lobby c'est que de banga na hote mboso ko banga na hote lobby to sana ku po oyebi petit na ya marche oyo marche za la mugate ainsi na la muga ezate ngana mta la muga to ko sala marche tant que patriote tant que peuple ngana na bo jeune boy na mai na makila na ngana temi na ngaba biskata politique baza na bana ko lexa tana ngana pamba po na moni jeune marche na lete bana tongo na lete sikona sali fona marcher so c'est un peu okufa na kufi na rapo utilité vie zate na Congo mieux na biwa nous felite na biwa na mboka kwa Chilombo ya lobane mingi ezate Chilombo aza aventurier na mboko Chilombo amuibi na mboko Chilombo aza assassin na mboko yo tous les présidents na kota na mboko déjà président ni yo mona a état la miro sika la kuna Jésus akufa yo so ke kuna ba biso bololo za izengi penza oyo biso to tepa na Congo gizengi za Chilombo yo ta ya sika ba kuna Jésus yo Jésus akufa mbongo bobo la peuple congolais oyo ta ya sika ba kuna Jésus wa nyama wa bololé yo so to kutane fa bo wa pa bololé betololi boyi ya lo ami ezate yo na biso to yeba no pa so da président Congo to vota yo to yeba no lobby yo yeba no o za changu ba je yo lingo sala biso ya chang to boyo so ko ezela aéroport so sa ba je to kata yo kana nzelo tala la isa bango biloko go banga eloko te biso ba to loba na minito to za sina go sekana yo te to so sentiment moko na yo te yo kendaka keta le sika ba kunda Jésus biso to kema na mboko so eza mboka tata na yo so eza mboka mama no Chilombo lobi to yo lobi ba yakuza ntavota na mboka oyo azate bapesaka ye pouvoir moko babenga ngo cadeau empoisonné azwi mboka oyo en otage
le pays ne marche pas. Batoubaoli a bien été, bilo mata. Chilombo biloba lobaneti nganga moni mbongo. Aleki na presse alobi ke basoso ezo kita lundi. Soso lundi wana to komi soso ezalaki na 50 000 komi na 55 000. Ba voyage dépose pouvoir ça aide voyage. Voyage yango est apporté biso nini. Lelo promesse, lobby promesse, lobby wana promesse et loko moko te tozwa atika pouvoir wana ACD. Amema biso na ba élection. Malonda akende ye kadima grâce na ba marche nde yango wana ye lelo za na pouvoir wana. Soit disant o ya gagnant. Ba marche, combien de personnes bakufa? Est-ce que les Chilo Marais passent à la famille wana o bakufa kene na l'église catholique ya Matete. Bakufa combien? Atika pouvoir. Alinga makila ba congolais et ce panaté. Bazo ya quartier 3 chef d'état-major ezanga oyo. Mais la zala kanda parce que la père du colonel. La père du colonel fout la guerre. La père du donc là la kanda. Comme si que bande ko IDPS bango bazo mona ka ke bangonde. Lobi biso to bimana nzela. Ya liboso ezalaki pacifique mais oyo eza pacifique te. Pe nazo beta la tango mwana nyonso oyo aza walantene oyo. La base ya quartier 3. Lobi kozala mwasi te. Lobi lata mwana. Lata mwana totambola na bana. Comme si bango bazo meka. Cette fois-ci na la kanda. La loba mingi te. Mais la bengi si tous les peuples congolais lobi bima partout. Et que toi la chute te. Toza la chute tata mukero partout torobima donc mboka oyo lobi eza na bengo eza final oyo lobi eza final soki ba yela motaou ba suka pe la motaou on prend là dans la lobi ka bongo na s'adresser d'abord na monsieur Fati de Nazareth. Papa tomonaki jeudi passé yaki outi kotala tombo Jésus ye oye samedi et jeudi vendredi voyager ata kutu babi plusieurs voyageurs azalaka bongo te lobi biso to la marche donc na bengi peuple congolais nyonso oyo nyonso tikalaka na ndaku lobi abimaya biso nyonso tobima na nzela to déclarer makambo mabe oyo ezosalama na mboka donc dictature ya monsieur Félix oyo azoya nango tobulaka kutu mobuta na la dictature ya makasi ke Kabila ya alanda ye oke oyo tomona na minute eleki kutu na ya mobutu dictature oyo tomona kota monsieur Chilombo. Papa elo mosusu na oloba eza boye bana bato ya MPR bayembi nzembo wana kutu eza nzembo moko ifo epesa ye ide ya bien ofanda yo moko mitala otalaka voyage nini nasali te mais yo bokei ke bana bato bayembeli bino nzembo mabe ok bana bato bayembi nzembo mabe bapesi message ya kitoko oyo ekofongola wana mémoire lobi o kito mata mesengo bila totaka marche na biso le 6 toboyaki yango wana mpona bato ya IDPS mpe balandaki biso tote marche na biso le 13 bango mpe baye papa soki tokobomana nde lobi lokwa bango balobake baza makasi bakuta na bato oyo baleki bango na makasi oyo tosala totuma na elamba ya Fati lisu na ye yango wana suku oyo mosusu na niger koko oyo nani soki rojo soki nani donc ye akoma kokanga bafoto na bibembe so akangi foto na bibembe mpo tosala magretine fo totumba elamba na ye totumba na ye Fati non mpona marche koloba te papa tunanga nde question ya este mpona marche eza penda autorisé animanima te nga na kosala marche na makolo na ngai makolo soki epona yene opesanga makolo peut-être mais mpona makolo na ngai lobi na asala marche makambo oyo etali marche ya lobi vraiment nga na kolinga ete olongola kombo to terme ya marche makambo eza ya lobi ezali makambo ya révolution oyebi lelo yo soki mboka ya France bazwa lipanda ya malamu soki mboka ya France to mboka ya États-Unis bakoma lelo malamu Allemagne, Belgique, c'est par rapport à la révolution. Cette fois-ci nous allons s'assumer maintenant à révolter la population. Tokozana balabala pour la marche pe pour la déterminer idée to mabokasté na biso que peuple aboyi sur les articles 64 aboyi ba mater oba ko sa peuple aboyi des groupes politiques aboyi bato baya ba occupant bazwa mboka pays en otage pour la ko occuper mabele na biso ba faire fonctionner ngo ba pays mususu yango tina oyo pe ko boya biro ya Kadima tolingi biro ya Kadima te tolingi biro oyo ko utana choix ya peuple biro oyo ekozala neutre
bureau oyo ekozala na respect ya constitution pe na respect ya ba loi organique ya mobeko ya mboka na biso yango tozala na balabala marche na biso ezali kaka mpo na seni te marche na biso ezali mpo na libération ya mboka na maboko ya bokipa soki tozwi totie seni parce que seni ezali fondation seni ye nde moto abimisaka bato bakokama na niveau ya institution nde eloko oyo tokotelemela yango tokotelema tobandi na seni mpe toye mpo na libération ya bandeko nyonso bazokufa na esi olobi kasai na tosio ndeko na nga kabuya ebongo bukavu ebongo bunia ebongo fisi ebongo masisi ebongo utshuro ebongo bandeko baza na uvira bandeko bazali na beni na ituri. Il y a les gens qui souffrent, il y a les gens qui meurent. On tue nos frères. Ça, tout ça, un assassinat. Et ça, c'est un génocide congolais. Aujourd'hui, c'est un cannabis. Donc, on a pour la Colombie, Tshisekedi, Kangabi Sakanayo, Kene, Tolemio, avec 118 voyages, 100 millions de dollars américains utilisés. La chaîne de dépenses budgétaires, c'est la présidence. Tolemio, Tobayele, Chilomba koma moto moko koni kosala kokangaka ba photo selfie na ba président mususu kokene koluka mikwa Yesu alakisa ba député Yesu apesie mikwa na ya alakisa ba député na kati assemblée na kati ya complexe scolaire Mboso kudia kwangu. Vraiment tolobi ete Chilomba doit partir, doit quitter ce pays. Il faut que ndeko Chilombo ali te na makasi to ali na maloba kobenga biso nyonso te biso tokokende dialogue na pela Chilombo te tokokota dialogue oyo ezali responsable dialogue oyo peuple citoyen citoyenne akotia mayele na kati ya mesa po mboka esa nini etongama biso tozosala komba ya baindividu te tozosala komba ya bato ya mayele meme na niveau ya ndako soki omoni mwana aza moyibi suka ya moyibi ya mwana para asalaka nini azwaka décision mpo na mwana wana lokola biso tomoni pasi eleki na biso peuple congolais na ngonga oyo tozotala kingandi te songolo pakala te ezali droit na biso oyo ezosenga biso totelema to revendike me nazosenga mpo na marche ya lobi biso tokebunda te tokesala mpe mabe te biso tozosala marche na ndenge esengeli toboyi baempêchement toboyi badérangement biso toza na problème na baluba te baluba baza bandeko na biso bakongolais lokola bango bamona biso tozala benemi na bango biso tozalaka enemi na mutu te mais toza na problème na bato ya UDPS parce que oyo UDPS ezosala eza souffrance likolo ya peuple na moment oyo bakonzi ya UDPS esika baza napesi bango merci mais bakanga bato na bango bango batindaka mpo baya koluka désordre soki bakotinda bango mpo baya kosala désordre na marche ya lobi tokoboma na biso na bango toza teke oyo biso tokebanda bitumba nini te biso tokende destination palais du peuple bango basalaki marche na bango bakendaki palais du peuple mutu moko apesaki bango azalaki te ndenge moko biso mpe tokosala ya biso lobi ti palais du peuple destination na biso ekozala tozwa eloko oyo toza na yango posa toza posa bato bakufa te toza posa ya bitumba te toza na posa ya souffrance elongwa na Congo toza bariche na Congo mais tozosouffrir mpo na nini motema mabe tozalaki na Kabila tokanisaki keno Kabila ndenge akei boye oyo akozwa mboka ekobonga nzoka te tozorule kaka ndenge moko ndenge ndeko awuti koyemba tosali nini te voilà tobundi bitumba na mboka mpo mboka ezwa kimia bango balingi te oyo ezali Congo oyo atelemi azosala marche ya lobi aza étranger te aza congolais soki bango lobi babini mpona koempêche peuple congolais seke bango baza baétranger mpe tokoyeba identité na bango lobi soki bamoni ke baza bacongolais babima lobi tosangana biso nyonso tobundela mboka bato ya UDPS baza bandeko na biso toza bacongolais ezala oza muluba ezala oza muswahili ezala oza mutabandundu biso nyonso toza bandeko ntango baninga balobi ke non marche na bango eza le 6 bino mpe botie ya bino mpe le 6
eza malamu te biso tolobi bon ça va lokola bino bolobi le 6 totikeli bino le 6 biso tokomi le 13 ale bino lisusu bokomi sous le 13 en tout cas eza malamu te batika biso totambola tokolongwa awa ti palais du peuple en tout cas eloko na kosenga na bango soki limete ezali kaka esika na bango te limete eza ya biso nyonso toza bakongolais eza loke wapi eza loke wapi biso nyonso toza bakongolais koampeshe baninga kosala ke badésordre eza malamu te biso tozotambola mpona koloba ke pasi eleki na mboka tozali awa mpona kofinga Félix te toza awa mpona kofinga bandeko na biso UDPS te tozoloba ke toza na droit mpo toza bakongolais toza na état de droit soki mabe ezali bako koampeshe biso te toloba mabe ezali papa nyonso soki aza na mwana lelo mwana wana asengi ye lipa alaki ye lobi mwana nasengi ye bombo alaki ye eske lobi soki aye lisusu esi mwana ke na kosombela obo mwana kondima ye te donc eloko eza wana en tout cas eloko na kosenga na ndeko na biso donc ndeko na biso papa Félix en tout cas souffrance oyo toza nango oyo na eta ya Kabila ezalaki mais oyo ekomi plus lelo otala na este bamakambo eza lisusu kuna bamakambo ezosila te bato bazosouffrir bato bazokemba en tout cas eloko wana ifo tosala toraisonne bana bandeko ya UDPS tozofinga te tososola souffrance yango tozokende nango ti wapi bokoki kovanda te ke boraisonne te quelque part bandeko na biso wana mpe ya lamuka baza na raison maka bazoloba tozomona clair te Martin Fayulu aza ennemi ya mutu te aza mutu ya mayele mpe atindaka mpe bato te ke obokende kosala bo aza mutu ya mayele aza mutu aza chrétien tozali na besoin nde ya changement na kati ya mboka bandeko na biso ya UDPS bakongolais tozali na besoin ya changement ya mboka botika biso lobi totambola malamu ti kolongwa ti na destination na biso tosengi na bandeko oyo bandimi ke baasocie biso mpona makambo ya marche ya lobi balanda biso tozala elongola bango désordre te libanga mpe te toboyi mpe na bato ya machete bazala wana la police azala tuka na kosenga na général na biso mo général Kasongo azala wana mpona kosala sécurité ya kosécurize biso nga na lobi boye Chilombo Kabunda Kabuya boze eloko te boza pamba devant bakongolais na lobi boye marche lobi selon nga etake toza mibali bimisa bambwa na yo oyo kanaki kobimisa bimisa bango biso mpe toa mibali omeki biso bomaki deja moko na lamuka siko toa na susi totala makasi na biso na yo place ezali nayebisi la police oza na salaire à combien la police yo oza na salaire à combien avant que ozokotela bato oyo baye komaltraite congolais oza na salaire à combien tala nga nazosouffrir etake parent ana bana 5 bana na nga bazotanga te bit naza na courage naza na makasi naza na nyonso ya kosala musala me musala eza te na mboka oyo nayebisi ngobila yebisa na polisi na yo kanga bango makolo baniata na marche te po biso na bato ya UDPS tosila na lobi eza kanda eza esengo te lobi fo tosila na biso na bato ya UDPS lobi yango nayebisi papa journaliste bino bato bomemaka biloko bokenda kobomba te bolobaka yango bolakisa yango kongola talaka ke kongola aza na méchant ya kosakana te donc yango wana susi na nganga naza nango apartir lobi congolais tant okenda palais du peuple mutu azonga te ti tokoyoka international ekiti Chilombo alongwe kalima alongwe Chilombo alongwe biso na yabo UDPS yebaka lobi okobimela wapi nga naloba nga nde na kozala commandant IGF
donc mon côté ata mokena yoka ke drapeau IDPS awa tala so na yebi IDPS na kotinda bana di bozongisa le même jour na mbujimai aken donc yango wana eloko nga na décidé on a lobby etake congolais etake papa ya congolais yango on a lobby yango wana ya mutuya nazopesa déjà conseil na 10e riz 10e riz wana lobby na ayebi te soki ekozala ndenge nini lobby to ozobanda marche na biso tokoleka 10e riz cette fois-ci kalala akosekwa touti kokunda ye samedi passé oyo akataki marche mais cette fois-ci kalala il faut sekwa na 10e riz eloko oyo bango baza kokana biso mpe ozokana nango lokola bango avec lobby mpe bango mpe bakomarche baya to marché na bango ensemble mais bayebaki tokoma ntina 10e riz et puis ntango tokokoma kuna tokozala na bango ensemble lokola basaki na marche le 16 bayebaki lobby nde eza suite fin lobby ozokende epai ya soi-disant mboso lobby nabike ozolanda ngai lobby yo mboso ozelanga na palais du peuple oza député national lobby ozelanga na palais du peuple kokima te po lobby nakoya ti kuna lobby nakokende kuna mais mokolo nga nakozonga eyebani te mais soki yo oyebi ke oza député national elanga na palais du peuple marche à lobby eza marche à lamuka te eza bato ebele azopase ke eza marche à lamuka mais eza marche à lamuka te eza marche à congolais nyonso congolais tout azocourant ya marche wana et puis monsieur Gentini asilaki de Jean Mukanda wana marche eza autorisé mais oyo ye soi-disant IDPS aza koluka na marche à lobby akozwa yango lobby toko marché na catholique na protestant tokozala na bango lobby mais conseil exact elanga kuna na 10e riz bavoji oyo mission basala tozozwa eloko moko te mais toyisa yango boye tobedisede mpo na boye bato ekalaka biso na bamarche nyonso tout mais marche ya lobby moto ede mpe na nzela atelema te oyo kotelema tokondima kokufa mpo na mboka oyo mokolo ya lobby nalayeli nini nalayeli kwanga na nguba mbuma natuni mwasi na nga na pala lambi te mbongo eza te aoshue mosala eza te mais chilo mbongo na azwaki ya kofumisa matama kaka na mutu mais avant que hier autokoya witaki voyage ayaki na lisusu ye wana avoyage merci le président Eli Martin Fayulu mpo na ide na ye ide oyo tozwi oyo tokelango ti suka papa ti lifobo tokotika te tokolemba te mais chilombo tetini bolole akoka te azomona elo akosala te ntango tofinga papa te fozwa mayele papa na ye atyalaki tshisekedi ntango okufaki abalika pepe d'abord nalele koma député d'abord lo mokolo akeli ali kotya frère na tombo ya jésus depuis que jésus akufa jésus asekwa ye nango aketiela frère abenge bolole akeluka foma jésus akepesa mbongo apesi mbongo aketia nini na tombo ya jésus biso etanke bagrand bacombattant etanke barésistant tozobanga eloko moko te toza bayanke bango mpe baza bayanke mais tokoyebana kaka nde lobby le problème eza na mboko tobanga IDPS te mais biso etanke bacongolais toa barésistant toa na nsima ya leader yave Martin Fayulu to aigle tobanga eloko te soki bango babimi biso mpe tokobima so bango babimisi mbeli biso mpe tobimisa mbeli so bango babimisi munduki biso mpe tobimisa munduki a moto abanga aza te c'est que lobby bazwa conscience na bango place ke te lobby tokota palais du peuple ekita emata yo monsieur le journaliste soko obanga lekisa babiloko bamona ngo na misu po tanto yokanisa tanto tolenga te biso toabana changu oki o mabele na biso ntolengisa biso aza te mais lobby totika nde tobengana Vincent Karega na Gombe nde tokobengana Chilombo lobby le départ nde toyebi kaza libanda na bagénéraux bazwa déjà conscience po oyo eza marche te eza soulèvement po lobby tokosigné mabe tolobi na Chilombo akende Chilombo abema tribalisme na kati ya mboka oyo Mobutu atika biso tata moko
Kabila oyo bango babengaki étranger atikali biso mpe tata moko sikoyo ye ozwi ozokata ozwi basociété oke tya bandeko na ye partout tya bandeko na est ce que yo oza président malamu oza président malamu te se kolingi moko te ekufa biso mpe toza na ye confiance te toza kaka na posake te lobi asimba depa kota akei azonga su te na mboka oyo lamuka asala marche aza mpenza lamuka te mais congolais totambola lobi na prince todéclare badroit na biso ya mboka mokonzi ya mboka na biso en tout cas il ne fait rien akoka dirige mboka te comment aza 2 jours na Kinshasa 2 jours na pays 2 mois libanda mboka aza 1 semaine na mboka akosata 5 mois libanda mboka bon nyonso wana kokende kobima kozonga na ye eloko amemela biso mpe tozomona yango te wana ya liboso ya mibale naolobela sur dossier ya ram ya meseram wana soki auta wapi so azalaka ndefu ndeni mpe toyebi ete banyokoli biso bakongole ena tovivre na pasi na bimi na ntongo naluki mbongo na pasi ya motoki nalongwa 500 francs nanga 1000 francs 2000 natya crédit nabenga ndeko nanga otya unité boye meseram wana bimi avimbi azole unité nao donc bazobakisela biso pasi likola pasi kaka koyeba te baza na posa baboma bakongolais alors so babomi bakongolais yango na mboka na biso baremplace banani toyebi te bango mpe badirigant so babomi biso badirige banani toyebi te toza na posa lisusu ya bato kokufa te pisi bato bakufa ebele na congo depuis année ya chine arambo bato bandaka kufa kaka bon ti lelo lebi tosa marche na biso ya marche simple eza marche ya dega te toza mpe na posa batina ya biso ya char de combat te bamaya moto toboya yango. Je dis c'est malheureux pour notre pays. Naza kointerpeller conscience ya ba autorité morale ya mboka na biso RDC. En commençant par le numéro 1, le président de la République. Nazo senga na ba leader politicien nyonso. Ba conscientiser ba base na bango. Bitumba koboma na eza solution te. Boza kosenga ba élection na 2023. Banani ba revoter bino. Batu o bino bozo boma. Bozo bebisa ba mandat na bino. Tozo senga na bino bolongola esprit ya kobomana na kati ya mboka. Biso nyonso toza ba congolais. Biso nyonso tozo bunda pona Congo ezwa kimia. Population et vivre na paix. Toboyi likambu ya koboma, toboyi likambu ya machette. Tozo senga na président de la République à revoir problème ya RAM. RAM nous rend la vie difficile. Ba unité ezokende na désordre. Soki bolingi lisusu tosalela ba téléphone te, bokanga ba réseau nyonso. Kolia eza pasi, mboka eza pasi, communication eza te. Tosengi na bino deux choses. Toboyi makila ya ba congolais esopana, bon revoir pe likambu ya rame pour que population ait vivre vie paisible. Et loko tolinga koyebisa bino yango wana. Botielaki biso loi ya viol na ministère ya genre et famille. Tosali ba atelier sur le viol, ba violence contre les femmes, violence contre l'humanité. Mais jusqu'aujourd'hui, résultat exact, viol ezo continuer. Bato bazo kufa eza na est, eza na capitale. Eloko ni gouvernement ezo salela bango. Ba famille na bango ezo tikala ba pauvre. Bana bazo koma ba shege. Bana bazo koma ba kuluna. Prise en charge na RDC eza zéro. Likamba okufa ezo lobela bino eloko moko te. Tosengi na bino bon revoir baka nyonso. Population ezo souffrir. Tosengi bon revoir. Marche ya lobby eza marche contre Mutute. Marche ya lobby eza contre Mutute. Marche ya lobby eza revendication des droits. Tozo senga na président de la République na gouvernement
barevoir badroit ya bacongolais. En tout cas bomeka korevoir droit ya bacongolais, peuple congolais tozosouffrir. Ntangu tozobanda makolo ntina Gombe kolia eza pasi, ntangu chaque jour totambola makolo, transport eza difficile, kolia eza pasi, eloko moko te ezomarche. Jusqu'aujourd'hui bafonctionnaire bafutami, point d'interrogation. Droit ya gratuité enseignement tozwi yango zéro. Ministère de la santé, corps médical zéro. Fonctionnaire à Zawapi nulle part. Tozosenga na bino bozala gouvernement ya maloba te, bozala gouvernement oyo bozosala makambo ezomonana pour que biso pe population tovanda kimia.